ba chinois bazoko pesa ngo biloko te. Mais elo na osenga balimbisa ngai parce que je ne savais pas. Et puis na français batu ba yoka te mais na kolobela bango na lingala. Tomoni ana maboko ya la police ozo sala nini? Ah na maboko ya la police na ye ezali juste ba gens ya o ba travailler dans 5 chantiers ba nego tekela ngai mazout. Mon chauffeur na bango nde na pesa ki mbongo lokwa yenzo tanda ezali bien te atindi secrétaire na bango surveillant na bango a surveillant OK apesa ngai bidon moko ye c'est surveillant na bango apesa ngai de bidon nini mutuka na bango ekotaki na prise d'air nde siko abai na te tozongsa na kati bongo ye soka ye au libéro la na yo nde siko na tongo wana titontono to ana o démarrer lokwa mo pando démarrer et azo démarrer te asiliki mama na isa kyo yango yo il fallait pas oser falloir zaka yemo ko ngabi akasio muntu ozosa musalo muntu zwi ba mazuti on pourquoi yo ndimaki ko pesa ngai entre tayo ba ke na kati mazuti ya mke nde siko na to beba na ine wana nde batu pe batonda ki wana na tongo wana nde na kometi ko to ovandaka wapi kombo na onani ko sala nini avenir nini naza na ngai étudiant natanga na IP na sciences informatique de gestion. Ezaki juste ka kimbo na lokana ina mama mkena linga na somo wa syllabus ne na lukaki na sala na zwa na pesa ba mbongo batekela ngai eloko wana ovandaka wapi na vaina ka awa na veni Mbanza Lemba avenue Mbanza boyokani numéro combien numéro 35 na ipe nous na promotion nini na G3 Mendeko, est-ce que au monité que musala o ezosala ma a ezapona avantage na yo yo ndimi o contribuer na o ezali bato bazoyi ba contribuer na o eza destruction ndela opona yo moko bande ko s'attendre na nini bon ezaki juste eza bango babisinga ke ba chinois pesa biso mbongo te a to lia raté mais sokoza mbongo pesa na tegelo mazout mazout menga mamba mazout ana bien te parce que ngana kada fité nde siko ke ezaki ke en plus on a mbongo na pesa on avance à 27000 ezaki lundi mardi les sous na baxili 15000 francs pour naya kozwa bilo kwango ya ba ipaza aza nzoto bien te matina exhiver na yango wana apesa ngana. Tu sais que l'étudiant c'est un intellectuel. Ouais, je sais. Non, station ezaki juste que bango bazo travailler mais bango nde bazo tegela ngai loko. Na yebi ke yo ondimaki yango na objectif nini? Bango lokwa bozaki mo lisungi ya lokwa yazaki abi kolia na ezalaki te. Nena pesa mbongo atekela ngai pe lokwa na mona epeke na kati wana na kozwa mo bénéfice na ngai nde na lukai ke na pesa bombo mais na zwaki na eloko te. Bon, ondimaki na yo za la victime ya oyo est-ce que yebaki cause ya eloko yo soki bakangi yo yebaki conséquence nango? Te na yebaki te. Bon, neti bebuka okwei na maboko la police boye service mobimba ya grand travaux nebele ya mbongo babimisi po babongisa nzela oyo yo osepeli o contribuer na o ezali bato bazo détruire pour musala o et avancer yo moko oza ko s'attendre na etumbu nini? Bon, je ne savais pas que koki quoi arriver ndenge comme il est le boy mais elo na osenga balimbisa ngai parce que je ne savais pas na on a 5 balimbisa ngai na ko répétons lisouté. Non, répétons. Ceux qui balimbisi otiki koyiba libela otira pe ko escroquer batu na vie. Te balimbisa ngai en plus si bayibisa pe ba jana bango batika ndeko tekela batu ba mazout parce que ngai na yaki teke na fongola parce que na yebi na ko démarrer te na yebi ko fongola bilo wate bango nde ba fongoli ba pesa nga na yeba yelo te bango nde ba yibaki ba pesa nga ba jana bango. Ok, merci beaucoup. Je crois que les agents balandi pe bayoki tokozwa pe moko ya bakondi awa ameka mpe ko ebisa biso. Bonjour papa. Bonjour. Na baka ya boye o ezali service munene ya grand travaux na misala ya makasi boye penza pona ko bongisa nzela munene euti na ba difficulté des années. Na baka ya boye bino bakondi ya la police bozolo banini. Ce garçon habite le quartier. Un étudiant. Est-ce qu'il y a des gens qui nini baze komona te et fort nini gouvernement zo sala parce que baza kundimate onyo zo sala bazo ndimate il fait partie bato baza ko détruire kaka etumbu na eza nini parce que arte tunie motuna ya ebisi biso to ebisa bakondi balimbisa embala sima aoyiba lisusu te za faute na ete faute ya ba agent o bazo sala awa bino bakondi etumbu na eza nini Congo eza régi na ba loi na biso le bini na kana. La réponse est claire. Il doit se sanctionner. N'a cliqué Mobimagnon soit avec sa bande.
Quand même, vous avez eu aussi à répertorier bateau bazala qui naé ensemble. Tozolanda suivi na bango. Tozolanda suivi na bango. Okoyebisa population ya coin o nini na musalo malam bazo se la bango awa. Ba continuer na ba comportement oyo to ba se comporter ndenge nini. Bango ne bazala sentinelle ya liboso. Bazala vigilant. Même muto a eko proposer travailler, il y a grands travaux. Ba chauffeur ou qui que ce soit, ba dénoncer auprès de la police. Naba responsable, il y a grands travaux. Et moi, si je vais profiter à adresser à toute la population de ces coins, ceux qui vont moni bateau yo, basala rakoto yo, ba yoko proposer bino loko moko ya grands travaux, donc il faudra kobo ya na yo na place oko ya na maboko ya bapinga ya ba mapinga, c'est ça non? Ezabongo. OK, merci beaucoup. Donc tu es sous cause papa na biswa. Bonjour papa. Bonjour maman. Yebisa biso na yo ozalaka na coin oyo za nani exactement? D'abord, na kumeka kumi présenter et puis na français batu bayo raté mais na kolobi la bango na lingala. Ngai na le chef de localité. Oui, si kama kambo ezali koleka. Premièrement, ba pesa biso mobeko ya koyebisa population nyonso ba protéger ba bien oyo. To belelaki na joaki même ba problème na ba travailleurs. D'abord ya bango ba kufinga population, ba kufinga ba lettre anonyme. Na yebisa bango. C'est bien bon ya kuyiba. Mais nzala na libumu pota na likolo. Oko sala nini? Chose on a remarqué yango. Otuna ba travailleurs bazali kolela baliaka te. Ba chinois bazoko pesa yango biloko te. Voire même ba gens de l'ordre bakutika bango sans eloko 2 jours. Bon siko population pe bango bana mbongo na bango. Baza pe na besoin eloko. Mais bango moko o ba poussa bangé, bango moko batu bana ba saki ya sima, bazali ko proposer population. Et maintenant vous voyez bien vous-même étudiant azali victime. Mais il y a quelqu'un qui lui a proposé. Vous voyez? Et alors, dossier yo, ba konziba landelango avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Enfin que la population est à la toucher. Et puis, ba sale à grec, ba à la toucher. Et banan pe sécurité na biso est à la toucher na likambo. Vraiment na remercier d'abord misala nous ningi ezali ko sala pe bino population, bo paniquer. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est seulement comme moi, biloko aningwana et salami, mais tout allons coller la situation. OK, merci beaucoup. Nako zape papa awa. Bonjour papa. Bonjour. Vous zape na kati ya chantier au moko ya ba cadre, n'est-ce pas? Normalement, nazaek cordon et notabilité, c'est moi qui représente la population, que ce soit Mamaemo, Lukunga et Sangamamba ici. Oui. Ba misalo ndezo salama esengo na yo nanu ezandenge nini na place to kota na ba o ezali ba souci to yoki. Bon, esengo na ngeza vraiment nazana esengo ngo d'abord nanu. Nazana esengo ngo parce que eloko to zela ki ngo mingi. Et sa première route il fallait salema na 5 chantiers et salema quitté. Aujourd'hui ndengezo salema bo margeza na suka. En tout cas tout ça c'est la mingi na population. Tout ça vraiment esengo makasi. C'est pour cela au moninga yao. OK, na ba comportement auto uti ko détecter awa un voleur tout ça parce que ba ndeko ba futa mara bientôt ba salara awa ba yibi ba tekeli ba talibanda okoyebisa bandeko wana nyoso ni na ba o ba travaillaka awa na ba o ba sombaka oko lancer message nini donc soit bref pour émission comme vraiment na suka. Moi je crois que le rotoko sala conseil kaka de part et d'autre. Que ce soit la population, bah, travailler au bazo sala et puis bah même la police. Parce que bah toi na bazo sala misala baza surveiller la police. Alors, egozala anormal que elo connaît sala pendant que la police est là. Donc et à la police, et à la population, et à la bah travailleurs, il faut conscience na bango sala. Ce qu'on moni salaire des amouké, au monde il faut se renoncer à ça. Donc au biotiki mosala, au tiki bateau bakoko ça na salaire wala parce que bolobi ke banda tongo tipo ko bozoliate oui c'est vrai bozoliate bazo kende pete bazaka bozo kende te bozaka donc soko moni ke za moke tika kivanda na ndako ba misu batika la kosala musala
population eza intérêt na bango soki eza intérêt na biso soki tozokota na kata ba secteur ya moyibi toza bazoba pourquoi parce que nzelango ekosila te likolo ya moyibi ezosalema kita biso ne conscience ça là toyeba po nzela ekende parce que c'est beaucoup d'argent pour kokende nango kolongwa mama ye moti peine ce n'est pas facile comme bonjour obstacle tellement eza ebele nous avons démolition érosion makambo eza tellement ebele soki kaka moyibi eza na kati mosala ekosalema malamu te alors nazosenga na population s'intégrer na kati ya misala oyo ezosalema mais batika s'associer na moyibi oyo ezosalema. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, masolo yaki en tout cas yaki penza lisusu awana oezali érosion ya verki cependant ko solo la na bande ko bazana coin oyo bakondi bato penza bazo superviser ba misala oyo. Tomoni pe tolandi ba explication tolandi pe ba oezali ba conséquences ya bandeko basalara awa makamunyoso bazo kuta nango. Vous avez remarqué aussi ba kaya ba vol bimia wa donc voilà ndeko na biso étudiant to ebité ceux qui a kokende buluwoto e café la toki ceux qui pe makala to ebité mais au moins tolingi pe to solo la pena population en coin oyo bango pe ba meka un peu ko ebisa biso na ki gentillesse nyonso yo musala oyo sala makoto yo. Est-ce que baroluka penza ba contribuer na oezali ba vol et pas ya bato nyonso bazoluka pe ba baby salsusu musala oyo. Bonjour ndeko. Bonjour. Tomonyo awa na oezali érosion vers qui ceci ka pi misala ezo salama. Mais quand on koebisa biso avant to kota na ba question mususu est-ce ngo na weza ndenge nini na misala oyo na place érosion zaki munene petit comme na niveau ekomi. Bon, et son ami c'est parce que bazo sale la biso eza pa avantage et stopper ma boulot banda wezonga. Mais le problème c'est quoi? Toza to monument stamment ba tchena jeep ba qui paraît à ibi majoute. Mais to mutaro jamais roya kota na grec 8 abano iba majoute yemoro. Parce que ba o pe ba ibena e bazao api biso be to mona ba travailleur wana pour jamais mutoya uta yana kona ya kota iba bino majoute. Ba soda ba wana ba travailleur bazana so ba ibena engin na chauffeur engin faut biso to besoin d'un to mona bon. Jamais innocent OK bon. Donc vous réclamez que bon mona batwana mais ba kondi balobi ke ba kangi ba en fait bazo landela o ezali dossier wana boko mona bango. Bon, toke malembe. Wana to moni mais photo mona pena ba wana batu ba muta kangaki pe ayebi dossier wana. De photo mona pe mutu wana kangaki. Jamais ba koke na mutu mo bongo. Ezala raté. OK, merci beaucoup. Donc Boromona Bango, nous sommes en train de parcourir ces coins. Bonjour papa. Bonjour maman. Tomonyo na wezali coin ya verkis awa. Mais quand peut kobisa biso ba misalo nenge bandaki natinde komi boye. Yo zala na coin oyo. Avantage oyo zo benda nanu par rapport na yo moko ezani. Maman nazana sengo makasi. Parce que ça fait les lots na sali na sangamamba. Hein, na sali à peu près 20 ans. Mais eloko oyo eza kopesa biso esengo makasi pona nzelo ebukanaki tala lelo totie motema keto ko zwansela na tondi na sai yango na uti kuna pa nanga musika na eko tala pona mona na tala yango na eko tala yango nazana esengo makasi conseil nini kopesa na population boza kotoyo nzela o après kosila bo batele yango ndenge nini po ewumela pe. Oh d'accord, nzela pona ko batela yango. Ezali leta moto batela yango. Ezali misala na leta. Moto so abebisi yango. Bakangi. Ezali pona ndeko yo ba uti ko kangawa pona o ezali ka ya vol contribuer na o ezali associer na bato ba travailler ka koto yo ba ibimisaka ba biloko ba teka kalibanda tout ça yo kolo ba nini pe ko pesa conseil ni pona bandeko. Bon bato na bazali bato mabe o balimbo kala bisote. Bango nyoso na ba batekela ki na ye. Kasi moto so sombelo kwa moyibi komini reseller hein ça il reseller il faut ba kangayo ba punir yo na yo na ba we botekela ki yo. OK, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Maman le bana kombo ya ba maman nyoso bazaka na coin oyo. Avantage nini na ngambu na bino ba maman boko kokuta na ngona ndenge nzelo penze zo tonga makitoko. Avantage ezali premièrement pour na ba mapangu na biso et comme siko na sécurité. Parce que tozali na pasi ndenge libulu e banaye kobuka bakomi bamsusu bakomi ba locataire bamsusu bakomi bazangi ba pesa kovanda mais loka bazo sala avantage ezali ndenge musala avantage makasi pour musala yo sama mala mais to senga boye ndenge babandi basukisa na nzela te pour so basukisi na nzela eza pasi pona ba o ba mapangu na bango ezali déjà ya kokende pour maya mbula tanga ya lisusu et continuer sous kobuka. OK, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Merci aussi
à l'équipe technique de www.info16.com, plus encore Info16. Si vous voulez vraiment nous prendre en direct de votre maison, vous pouvez juste taper www.info16.com. Ndesika puis bokozwa biso penza bokozwa penza be émission na biso ekosala bien. Un grand merci à l'ingénieur Tonton Mwinga Mobali ya Série Makasi, à Epchi Image qui était derrière la caméra, et à ma famille, la famille Pukuta, et aussi à la famille Baza ici à Malueka. Quant à moi, Rebecca Bilendo, je vous dis de gros bisous. On se retrouve prochainement, mais un clin d'œil aussi. Un gros bisou à toute la population de ce coin, Sangamamba, Malueka, en tout cas, de gros bisous à vous. Bye.